Tata twakubike no moko twavana lwengi simya tata mwanda velela kya mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutufuana sedeto tata mfumo mbanza beto bana bakutukulombelo bakafulu watusikidikisa tusamba ensambuza ngemfumo wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wase yo ntwadi ongitata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga muna yetu tukwa ya kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo lelo tozali na date ya le 17 août l'an 2024 oyo lelo toye kokota na kati na ndako nzambe ao na kati na Yerusalemi wana kokanisa mai oyo malekaka na le 16 août l'an 2001 elonga ya papa mfumo mbanza papa dialunga na kiangani oyo
tobengi biso nyonso Nkolo Yesu mukokisi ya bilaka oyo lelo yoke biso nyonso oyo tolandi nzela ya Tata Simon Kimbangu oyo ezali ete liloba Papa Simon Kimbangu banda 1921 ndenga bandaki musala na ye koloba ete aye kosilisa pasi ya mutu mwindu pe kobimisa mutu mwindu na libulu ya muzindo oyo biso tozalaki. Maloba Tata Simon Kimbangu tobosani yango te. Toyebi ete moyini azali oyo babengi Lucifer oyo apesaki elaka epai ya Tata Nzambe koloba ete okitisinga na se mabele kuna na kotungisa bana na yo oyo bazali na se na mabele pe etumba wana Papa Simon Kimbangu ndenga alobaki ete na ndimi kobunda etumba wana pe kolonga na yango kolongola mutu mwindu na pasi oyo tozalaki na yango banda 1921 Papa Simon Kimbangu azwi musala na ye toyebi ete bokangami yake kasi musala oyo andimelaki ekangamaki te kokoma na Katanga kuna na Lubumbashi awa Mama Mwilu atikali na musala na le 12 avril 1959 kolonga ya Mama Mwilu atiki musala na bamvoala misato ndenge Papa Simon Kimbangu atikalaki kolobela ngo na Mbanza Ngungu na 1921 na le 3 octobre na tangu bakatelaki ye mukano ya liwa kasi Papa Simon Kimbangu alobaki ete na kokende kasi soki namoni Mama Mwilu te na bana na ngai Mama Mwilu ya mulonga na ngai na koki kokende te moyini asalaki maso kasi kino liloba Papa Simon Kimbangu ndenge asengelaki yango na epoque coloniale na l'État esalamaki bongo nde Papa Simon Kimbangu akendaki Mama Mwilu asimbi musala ya Papa Simon Kimbangu kino le 12 avril 1959 abengi Papa Fuma Mbanza na Papa Fuma Longo Papa Dangenda Kuntima ndenge asimbisaka Mama Mwilu asimbisaka mvoala lulendo epa ya Papa Dangenda Kuntima manso wana maloba ya Papa Dangenda tango nyonso tokotiaka yango bwete kolakisa koloba ete batata ndenge batikalaki kotikela biso ndenge batikaki koyebisa biso maloba nyonso wana yango nde tokolanda kino le 27 avril 1959 Mama Mwilu aye kotika biso
kasi yambo mama mwilu atika biso liloba ye alobaki ete ayebisaki papa Mfumalongo papa Diangenda kontima o bazalaki présent na papa Mfumambanza papa Dialunga na Kiangani ete wana papa Kisolokili kuna emprisonné kuna na boma bana botika ngai na kende nazala pene ya tata na bino pamba te makambo mingi oyo tozali komonela mpasi ngai soki nakomi pene ya tata na bino makambo nyonso wana ata moko ata mibale mpasi wana ekosila solo mama mwilu aye kotika biso oyo likambo papa Simon Kimbangu alobaka na 1921 eke liboso lingomba ekobima libanda tokozala na liberté ya kosambela ndenge bato nyonso bakosambelaka ngomba nyonso oyo bazali kosambela na kombo ya Nkolo Yesu mpona kobikisa milimo ya bato mpe kolongola mpasi na mokili oyo bamipesi po ete bakoka kobikisa milimo ya bato mpe kolongola mpasi na bato nyonso awa na se ya mokili kobikisa milimo ya bato koloba ete biso nyonso tokowelelaka nzela ya likolo totika masumu mabe makambo nyonso wana kolongola mpasi na biso ya solo mutu nyonso akosalaka nde akozwa oyo akoki kobika na yango esalisa ye misala ekoka kobonga bamaladi ezala te makambo nyonso ya mpasi ezala te yango na le 24 décembre awa bosomi eyaki na banza toza na grand devoir ya koteya rateliki totiaka maloba ya papa Diangenda na mokolo wana position nini oyo papa Diangenda azalaka na yango oyo tango eyokani ete tobondela na biso ndenge mangomba nyonso oyo ezali kosambela na kombo ya Nkolo Yesu mpe na tata Nzambe tozwaka liberté wana papa Diangenda papa Mfumambanza papa Kisolokele bango nyonso kosepela ezalaki emonani te ya solo likambo oyo mama mwilu alobaki kobundela wana likambo ya yambo nde emonanaki oyo bazalaka na tango wana utoza nanu sikoyo na kati na lingomba toyebi esengo nini oyo ezalaki likambo ya mibale oyo yaki komonana na bilaka ya mama mwilu ete na le 30 juin 1960 bonsomme ya mboka na biso RDC emonani na oyo babengamaki ndenge toyokaki lobi na mikanda ya mama oyo mama Suzanne H Lekintwa Duste bazalaki na kosepela mama solo akei
bilaka na ye solo emonani esengo ezalaki. Kasi sika apapa bango nyonso misato batambusi biso papa kisolokele papa dialunga na papa dengenda kontima bamoni ete biso bato mwindu tuza nanu kaka na mpasi pamba te moyini nano atiki biso te. Posa ya moyini eke tozonga kaka na mpasi wana. Yango tokolandaka maloba ya papa mfumu alongo papa dengenda kontima alobi ete soki bomoni moko na biso azali lisusu te te tokundi ete akoti na se ya mabele boyebaka ete tokokebunda etumba wana. Tokei kobunda etumba po ete pasi ya mutu mwindu ekoka kosila mpe kowelela milimo ya biso bato. Mpasi toujours na moyini satana, milimo na biso kaka moyini satana oyo azali kobungisa biso ntango nyonso. Tomonaki na le 17 mars 1992 ndenge papa Kulutu atikaki biso emonani ya solo ke akoki kobundela biso etumba wana. Na le 8 juillet kaka na mobu wana ye moko papa Diangenda atiki biso solo na kondima na biso na bunzoto mpasi na motema papa bazali kokende. Kasi tobosanaki te bapesaki biso elaka ete bake kobundela biso etumba wana. Totikali na papa mfumu Mbanza mabondeli na biso bandimi biso nyonso ata ye azala na biso kino suka ya mokili. Kasi bolingo na biso bato yango te atata Nzambe kombo na ye dialungana kokisi ya bilaka akokisi manso. Tango papa mfumu Mbanza azalaki na mpasi solo tobandaki komona eke muke abimi mpona kozwa traitement na Kinshasa. Oyo tokendaki kosala 11 mois na ye papa mfumu Mbanza kuna. Entre ya afdel ekutaka biso kuna. Ndenge ekutaka biso kuna na bunzoto tozokomona ete papa malamu azonga na nkamba aya kufandela awa soki likambo oyo etali mpasi na ntina ya politiki ya mboka malamu azala awa na nkamba. Kasi papa mfumu Mbanza alobi te nakozala kaka awa nakozelela kaka awa. Mobulu wana ekotaki na rebellion wana bato motema mabe baprofite bake kokota na kral na bango ya bangombe oyo babandaki kotiela motema soki likambo na famille bien nini bakoki koteka bangombe po ete bazwa mwa moyen ya kotala likambo wana ya famille. Ezalaki na plus de 2000 têtes kuna na Zumbu. Kasi nyonso na periode wana esili koboma na barebel nyonso esili. Sangwe eye ke papa tala makambo emonani kuna na Zumbu biso bato tozalaki na ye pene. Papa alobi oyo elingi tata Nzambe tika esalami.
sima mwa mikolo après une semaine pe 2 semaines batata o babanda kokengela bibwele wana kuna na Zumbu baye mbangu na Kinshasa. Pape likambo emonani kuna bangombe nyonso nzokola basili mais misato ya basi baye komonana na mboka moko Mboma kaka na prince mpona kokende na Matadi. Misato bamonani na misato wana balakisi makamwisi bazo ya ver Mboma wana bangombe nyonso misato ya basi bakutani na bato oyo baza koboma bangombe wana. Bango bawelili bwete bazwa bangombe wana babeta ngo masasi bwete basala ndenge babandaki kosala. Batala bangombe nyonso misato efukami mbala moko babandi kobimisa mai ya misu bangombe. Bato wana balobi bibwele bangombe bafukami bango nyonso misato na mai ya misu. Malgré toza ba malfaiteur mais signe yo tomoni yango solo penza ya Nzambe. Bapusani na mboka baye kotuna eske na mboka oyo bakimbangiste bazali? Oui, bakimbangiste bazali. Aloki bango bamonani wana tala likambo tomoni ngombe misato bala moko bakimbangiste bazali akiwana na bato mboka baweleli bake kozwa bangombe wana. Ale tango basalika kasinyu ke bangombe ezonga na lupango esika eutaki bangombe wana pe bandimi batourne babandi kokengela bango ti bake kokota na lupango na Zumbu. Tango bakoti siko babuvie tango bamoni ndenge wana bakolo mabele oyo bapesa mabele wana ndenge bamonaki bangombe nyonso esilinie oyo bazalaki bakimbangiste mitema na kosala pasi ndenge nini tokoende koexplike likambo oyo Papa Mfuma Mbanza ye moto mpe aza malade. Et puis likambo oyo esalami plus de 2000 têtes. Lokola si bayaki na Kinshasa koloba ete bangombe nyonso esilinie na bamoni misato wana balobi tokolala te mbangu na Kinshasa tosenga epai ya ye moko papa aya kolongola bangombe yango misato atia bango esika mosusu ti mobulu nyonso ekosila bongo ekoka kozonga bayaka na Kinshasa. Papa litala likambo emonani wana yango tomoni ete malamu kotinda camion ezwa bangombe nyonso misato wana ekende na nkamba soki na ndimba nkenge ekende kokota kino mobulu nyonso ekosila bongo soki kozongisa bongo ezonga. Papa Mfuma Mbanza ayambi bango bayebisi ndenge wana bango balobi ete bon papa alobi tolala lobi bongo na kopesa bino eyano bo tozalaki ngai na papa solo tolali tongo etani vers 9h papa bengi biso bobenga bato wana oyo bayaki mpona bangombe. Yambo ya kobenga bango sikoyo Papa Mfuma Mbanza atuni pa ya Papa Simo Kimbambiangani ao na nkamba. Eske yo Papa Simo kuna na nkamba oza na ngombe ya mobali? Papa Simo répondre oui, ngombe moko ya mobali eutaki na mayombe ezali na biso awa kasi
akola penza mingi te likambo te. Sima ye koyebisa papa Simokimba Onkiangani ayebisinga mbenza na bato oyo fo bazonga kuna na Zumbu. Yo papa Simokimba Onkiangani kuna na Nkamba soki mutuka ezali kuna tia ngombe wana ya mobali oyo aza kuna wete ekende tinda noko mukolo akende kotika ngombe wana na Zumbu wana kozongisa kral wana na oyo misato wana ebiki ezala pe kaka kuna. Biso totali boye perte ya boye plus de 2000 et misato ye monani tozolaka na batataka yombo. Papa Mfuma Mbanza alobi ete ngai naza kotala bibwele wana te, kasi ngai nazali kotala milimo ya bato oyo bazali kuna. Ndenge naza koloba boye oyo bana Yerusalemi bana ya Boko Kilumbu bayebi likambo wana malamu. Nazali nde na posa ya milimo ya bato oyo bazali kuna kasi na bomengo oyo ya mokili te. Nina posa naza milima bato wana. Po bangombe wana soki babimi kuna elakisi ete tango tozali kobima na bonzoto na molimo pe tobimi topesi mukongo na milimo nyonso wana eza kuna. Po biso totiaka bangombe na biso kuna ezali mpona kowela milimo ya bato wana oyo bazali kuna me wana materiel te. Elingi koloba bangombe wana tango ezali kuna donc ezali na kombo ya tata Simokimba ebanda kotanga maeke krali ya bakimbangiste. Esoki ebimi kombo wana ekomi efase milimo bato nyonso wana bakobosa na bango. Tolobi papa oyo elingi yo tika te esalem. Papa pesi biso ordre toluka mwa sukali mwa likayabu moyen po ete bato oyo baki kopropose likambo wana po ete bakoka kozonga. Ekino lelo oyo bangombe wana misato na moko ya mobali oyo utaka awo bakomi lisusu mingi kolobete. Donc papa to bapapa bazali kowelela toujours milimo ya biso bato to bato oyo baza kuna na Zumbu. Donc koloba ete kokangisa likambo oyo papa Diangenda alobaki ete soki toza lisusu te biso nyonso misato toke kobunda etumba wana kowelela milimo ya biso bato bakimbangiste na banon kimbangiste, milimo ya biso bato ya mokili mobimba en general. Yango bapapa nde baye kobundela biso, bake kobundela biso na mokolo ya lobi na le 16 août na ndenge elonga na 10 heures ezalaka kuna na Kiemba na mitema mpasi bapapa baonyonso misato bakei kasi toyebaka ete bake kowelela biso, bake kobundela biso, bawelela milimo na biso pe mpasi ya mutu mwindu ekoka kosila. Kasi papa Diangenda alobi ete awa
ozali na kati na etumba ozali kokoka te. Mutu oyo akosalisa yo aye komonana na ntango wana mutu oyo aye kosalisa yo na mpasi oyo oza na yango, yo mpe zala na makasi oyo yo omibundela yango bapapa eloko mosusu te komiwelela wana komibundela wana elakisi te balobi ete batiki biso na kati na bolingo, mibeko, misala. Na makambo nyonso misato wana soki omiweli na yo omibundeli na yo elonga nde emonani. Na ntango wana milimo na biso ekozala na kimia te, mpasi na nyonso mpe ekosila. Na yango lobi makambo mingi elekaki toute la journée, topesaki yango na maloba nyonso oyo elekaki wana. Pamba te toyokaki introduction ndenge papa Simon Kimbangu kianga nasalelaki yango. Ezali komonana ete biso bakimbangiste on dirait que batata batikali koyebisa biso likambo te ke bokosalela boye. Nzoka nde batata balobi yango bokosalela nde boye. Tolandaki maloba mingi utokolandaka oya papa Mfumu Alongo, papa Dangida Kontima banda 1980. Soki bino bozali te nane akoyingele. Tolandaki mokolo mosusu papa Mfumu Alongo, papa Dangida Kontima atunaka biso kolo Yesu ayingelaka musala ya nani oya tata na ye. Bongo Abraham oya tata na ye. Bongo biso toyingeli musala ya nani ya tata na biso. Sika wana malamu biso bakimbangiste tozala na bososoli tokoyaka na kati na Lingomba mpona kobikisa milimo na biso. Ezali te poje tozwa bomengo kobikisa milimo na biso pe banzoto na biso ezala na kinya, misala na biso ekoka kopambwama. Ndenge balobaka tolobaka ete oyo balingi Yerusalemi tikete banzoto na bango ezala na kinya, misala na biso pe epambwama na makambo nyonso wana. Yango toyeleka na kati na ndako ya Nzambe, yango tozali kolandela likambo ya mpasi ya tata Simon Kimbangu. Tokozala na bozwi na mapamboli ndenge baza kopambola biso, kasi tozala makasi na mabondeli ndenge papa aza kotinda biso. Mabondeli tokoki kobosana te. Na ntango tozali makasi na mabondeli, misala na biso nyonso ekopambwama, banzoto na biso pe ekozala na kinya. Kasi soki tobosani mabondeli mpasi nakei mwa mulai mingi na tina ya bokaboni ya nzoto ya papa de alungana oyo ezalaki lobi le 16 août mai malekaka na l'an 2001.
biso tozalaki na ye pene tolobi papa lokola osi olaki biso ke okozala susu na biso te tozelela kaka awa fo nakoma na Kinshasa nakende kokokisa bilaka. Papa Kulutu yambo atika biso alobi ke nake ko remplir formalité nanga kuna na Belgique bamba titoyibete ba Belge batu bayokisi Papa Simoki Mbangu pasi na bamvoila misato na mama Mwilu. Yi Papa Kulutu alobaki ete les Belges nous doivent biso tozokanisa na bonzoto eke bapesa biso bamwai bambongo pour dire que bango bayaki na tina kobikisa mokili mobimba e babelge bango bazali batémoin ndenge nini bapapa baweleli mosala ona Papa Simoki Mbangu na mama Mwilu. Papa diangenda kontima alobi ete nake ko remplir formalité kuna na Suisse tolandaki lobi ndenge nini abundaki etumba mpona kolakisa na mangomba mosusu eke lingomba ya Tata Simoki Mbangu ezali nde lingomba ya Tata Molimo Santu yende Molimo Mosantu oyo lelo mingi tozali kozela kasi esi aya Tata Simoki Mbangu yende Molimo Mosantu yango papa diangenda akendaki kokabwana na nzoto na molimo kuna na Suisse ona tango wana masanga nyonso ya mangomba nde kuna badesizio ebandaki kosalamela tomonaki likambo nini oyo papa diangenda ndenge nini abandaki kosalela kolakisa na mangomba mosusu wana eke Tata Molimo Santu ezali Papa Simoki Mbangu. Tolandaka ye mokolo mosusu na maloba na ye na kasete alobi ete soki bokomonaka ngai nsima ya bakonzi ya bamboka eza na ntina mosusu te nakende koluka nini kofaire reconnaître bango kaka ete Tata Simoki Mbangu ye nde Molimo Mosantu yango bandimi ya Tata Simoki Mbangu na mokolo na lelo tososola na likambo to makambo nyonso wana ete batata bango nyonso misato batiki biso wana kokende kobunda etumba ya moto mwindo oyo ezali ete mpasi ezali nanu tokomi na esika wana te. Papa diangenda alobi ete nanu tokomi na esika wana te tosala invention na biso moko eloko nyonso fa mundele asalela biso nanu tokomi na esika wana te ke biso moko tosala oyo biso bamiloko nyonso bango bakosalelaka bamindele eutaka awa surtout na mboka na biso RDC kasi soki ekei batransforme bongo nde bakotindela biso moko nanu tokoki te toyebi yango malamu ke Papa diangenda alobaki te nanu tokoki kosala nanu tokoki nanu te kosala biso moko bwana nini tozali nde na bande noire na miso na biso bande noire ezali teke totambola na babande noire batiango te. Papa diangenda alobelaki yango ete makambo mabe eza na biso nanu lukunya eza na biso nanu kindoki eza na biso nanu nyonso wana soki tolongoli yango bande noire batia biso nde elongwe na ntango wana tobanda kosala biloko nyonso oyo toza nango posa na 5 mois ye alobi ete alakisi alobi
na butu wana aloti ndoto. Papa Simu Kimbangu ayeko yebisai diangenda yaka nalakisayo batoyo bakosala nayo. Papa Mfumalongo akakulala na ndaku nai ao na nkamba na ndoto babimina Papa Simu Kimbangu akomi awa esika Papa Simu Kimbangu banai kosalisila alakisie na likolo montagne ya Mayankamba aho na kati na Mbanza tala batu oyo bakosala na yo. Papa Mfumalongo Papa Diangenda atala bamindele musala na kuwazosala nini bazali kozwa kaka potopoto oyo ya Nkamba mabele ya Nkamba soki azwi yango kaka mituka moko ezalaki ya kokufa wana ba Willis yango Papa Simu Kimbangu nazongisaki Willis wana pana sini sikoyo mamindele wana soka azwi ka potopoto ya Nkamba atali forme ya pièce ezali kokufa na mutuka wana a forme yango a partir ya potopoto kaka ya Nkamba atie na place. Donc moins de 30 minutes mituka oto monda ka bakarakasi fanda mbala moko. Dans 30 minutes ebongi ekomi kotambola. Papa Diangenda esalaki motema pasi ndoto alotaka na 5 mois ao na Nkamba. Papa bango lisusu bo bango si bazwa oya bango un quart na bango si bazwa puisque c'était à 3 quarts ya biso. Réponse nini apesaka Papa Simu Kimbangu apesi réponse na Papa Diangenda parce que batu nyonso oyo baza pene na yo ozali koloba kasi bazali koyokela yo te. Esika yo ozali otindi bango bakondima kasi soki bapesi mokongo babosani likambo oyo otindi bango bake kosala na ndenge mosusu. Ndoto wana Papa Diangenda alobaka yango atunaka batu ya transport oyo bayaka na ntango wana ndoto wana elingi koloba nini. Misusu balobiki papa c'est vrai que tant toteyaka biso tolandi kasi soki tobaloli mokongo tokoki kosala makambo mosusu koloba ete oteyi biso tolandi kasi tozongeli mabe na biso masumu na biso kitende ya noir nde yango wana biso bakimbangiste bapapa bateyaki biso ndenge wana yango tomoni mpe ngonga si ekei lobi tolobaki mingi. Papa Simu Kimbangu Kiangani alobaki mingi lobi tofandaki de 10h jusqu'à 17h. Lelo mpe mwa moke oyo tozwi na tina ya bokaboni ya nzoto ya Papa Dialunga na Kiangani bango yende bango baye bango nyonso misato kobikisa milimo ya biso bato pe kolongola pasi ya biso bato mwindu tolanda bango toyoka bango ndenge baza koteya biso etango toyoki mateyi malamu tosalela ndenge bateyi biso ke tozongela masumu ezalelika mokomoko moke ya moke tolanda oyo baza koyebisa biso toyoka tobomba na mitema tosalela ke tozongela masumu.
solo sikoyo tozali kobima libanda lobi mosala esalamaki te tokoyelaka awa na kati na Yelusalemi mabondeli mpe misala na mabondeli yango nde kobikisaka biso na misala nde tozwi mapamboli misala awa na Yelusalemi ekolandamaka na ntsintsani oyo tozali kosala bantsintsani soki tobimi libanda tokobandaka nanu na 3000 francs mpe tokoti na ntsintsani papa Mfuma Mbanza ntango nyonso abandaki koloba na botongi ya Lingomba zolo miyoyo aza na nzela na ye oyo akolandaka na monoko mpe soyi aza na nzela na ye oyo akolandaka esika ntango ekokita na se nde ekokosangana nyonso na esika moko yango tokomonaka 3000 francs ezali ntsintsani ezali nsima ya makambo wana nde bakado pesa na nzela na yango $10 mpe eza na nzela na yango na bikateli mosusu ndenge papa de la ville autaki kokatela biso koloba na biso rappel ya $50 ezali ya $30 ezali ya ba SPCP $20 ezali kuna mpe totali baflutiste $5 3 secteurs 10 000 francs kuna na bandeko na biso mpe ya lukaya $10 nyonso wana bikateli nyonso wana ezokende kaka kokutana na esika moko oyo ezali ete botongi Lingomba to kotonga Yelusalemi tozala kaka makasi na makambo nyonso misato batata batikilaki biso kofanda na 5 mois awa bango balobi ete baresume Bible kotanga Bible nyonso mpasi kasi baye kopesa biso kaka resume na resume wana yango nde tokolanda yango nde kobikisa milimu na biso yango nde ekopesa biso kinya na banzoto na biso yango nde ekopambola misala na biso po ete tozala na kinya biloko nini yango misato bolingo mibeko mpe misala onkombo tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. Bika twakubike no moko twatonda lusia musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela